frère Eric Ozolia Yomoko, hein? Alieni. Tout le temps, tu es avec le frère Mike Flore, tout le temps avec le frère Mike Kalambayi. Et puisque tu as tout le monde, c'était un concert, il y a frère Mike Flore que le peuple de Dieu va découvrir l'oquette en colo. C'est un frère qui a vraiment la grâce de Dieu que j'aime. Moi, je soutiens surtout la grâce. Bien sûr, moi aussi, je suis chanteur, mais à ça, là, on a bien mon boy. Oh, bête à peu guitare. Allez, là, on va découvrir. Salananga olingi. Ebele bazanga patience, babwa kopenza mbe confiance, masala qui c'est pour ma que France. Les bazana kata souffrance, malgré ça, monte malangeza posé. L'association de musiciens ou au cabinet de frère Patrice. Bon, Nazalaka, mais Nazalaka soute, Nakota Suba. Merci. Lorsque tu as le parcours, il y a un frère Mike. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre et qu'est-ce qu'il n'a pas à apprendre? Mike Flore, des fois qu'il y a une production, je suis bien. Mwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu et notre roi. Shalom, bienvenue sur nazaréentv.com. La princesse et l'humble servante de Dieu. Dans vos maisons, partout où vous êtes, nous vous disons soyez bénis, car la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui dans cette émission Cantique Live, nous sommes bénis par la présence de notre bien-aimé Eric, le frère Eric. Naye toko pambolama na baloyembo. Il y a des gens où monaye déjà un peu partout, balukakaba, connaître encore notre bien-aimé, le frère Eric. Aujourd'hui, ça sera très chaud, je vous rassure. Que je suis avec le frère Eric. Masolo est belé. On a milliers de musiciens et puis au Italie mini penzaye. Je regarde directement mon bien-aimé. Je dis shalom. Shalom, Maman Tiffany. Bonne frère Eric. Kimia Angolo. Calin. Tozali. Frère Eric. Pisa na bana nzambe mbote yambo na zoyo na mituna. Ok. Na pamboli bino nyonso bana na nzambe bisika bozali na banda kuna bino ba internaute nyonso tikete nzambe na biso apambola bino. C'est votre humble serviteur Eric Phoenix Chamala oyo bayike balingaka mingi quoi. Bomona ngana ba facette belé. O basionoma. Ah oui. Amsuba benga makino madawidi. Donc, je suis là. Quoi. Merci beaucoup, frère Eric. Ozolia Yomoko, hein? Alieni. Bon, mounene boita Yomoko. Oyokita on tuninga liboso ndeni na ebisoni. Na répondre que Maman Tiffany ngolo. To ebike ngolo ezali mais ngolo te mtesa mounene ezala boy. Te, omoni ngolo ezana capacité ya muntu azolia matembele na ya munene koleka muntu aliaka shawarma na hamburger chaque jour. Bon, c'est tout à fait normal lorsque vous êtes avec Élie et Moïse et so na bango na prière avec Élie avec Moïse na mo babimela ki. Faut que ba pia ba mo na ba taka ba
ton arabe et Mami Satou, moko ya yo, moko ya Eli, moko ya Moïse. Tout le temps tu es avec le frère Mike Flore, tout le temps avec le frère Mike Kalambayi, et puisque tout ça, tout ton arabe et Mami Satou. Ah, bon, ça ce sont mes frères, mes aînés, mes amis. On a wanga na ngote donc soki na wanga ni ata mokili mobimbe condamné nga quoi soki ba le pena to bake na kulu so donc tout ngalo banda ku Misato te biso nyonso to anda ku te mais dis-moi un peu attachement na yo na frère Mike Flore, commençons avec le frère Mike Flore. Ma bomba mini neza à chaque fois vous êtes vous deux, même à Makin Madaoudi, c'était un concert, il y a frère Mike Flore que peuple de Dieu va découvrir loketo ou en colo yesu masi na boina ba loketo na yo. OK. On a colo bezo relié na Mike Flore, c'est le sang de Jésus. Parce que ce qui est soit futaka pris na Golgotha te mbelinga na ebi Mike Flore. Donc ce qui nous unit est très fort. Oye ko sala ke to kabwana le lobité parce que bolingo wana yesu alobaki bolingana po ba mokili bayebake boza vraiment bayekolinanga. Mike Flore c'est mon frère, c'est un ami à moi. On a lingara mingi makasi na lobango lelo na émission en public batu nyonso ba Hollanda. Kokanga Manabino, c'est dû à quoi? Parce qu'ils ont à Mike Flore, frère Mike Flore. Mais comment collaboration a amené les cas directs? Djelani n'est pas si pose à l'ensemble. Bon, c'est un frère de longue date. On a un pays Abima qui était que Mike Flore, parce que on était déjà ensemble. Et puis tango à Ekobima, c'est un frère qui a vraiment la grâce de Dieu que j'aime. Moi, je soutiens surtout la grâce. Bien sûr, moi aussi, je suis chanteur, mais à ça, là, bien mon boye. Donc, on s'appelle à cause à la naïe à tout moment. On s'appelle à cause à à tout moment. Attachement, on a penza et zabolingo, y a pas d'inganga mingi, n'a pas d'inganga ke mingi. Donc, c'est pour ça qu'on fait au reva toujours koyemba lokola ye, kosala lokola ye ou comment? Ah oui. Je n'ai dit qu'on vient pas wana penza donc on a linga ndenga yembaka. Ça langa bien ngana yemba lokola ye. Neti nzembo ni frère Mike Flore aujourd'hui tenu aux anango. Ah. Ngai na mutu na nga mobimba donc banze munyoso Mike Flore. Kasi yango na lobit. Pona yemba. OK. Oh, beta pe guitare. Ah, lelo ba o découvrir nga. OK. Ah ouais. Sala nanga olingi nalingi nazala lokola yo na mitiki na maboko mayo yeso comme l'argile dans le mains du potier. Donne-moi la forme qui te plaît, Baba wa majeshu Baba. Unikumbuke Baba niko mtoto wako wenjo babangu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Baba m'a déchiré, Baba. Unikumbuke Baba usiniache. Ebele bazanga patience, babona confiance, confiance, masala qui si pour ma France, lelo bazana kata souffrance, malgré ça, motema nange za posé. Merci, to acclamer Zambi na banda kubisika bozali, tika tenkolo azwa lokumo. Amen. Voilà, tozokoba toujours nayo, frère Mike Flore,
atiki l'espace pour ça la makine madawidi peut-être est-ce que boyo kanaki c'était comment beta no masolo mon frère Rick et les cas qui ndenge nini je crois que bana nzambe ba otala yango na habite batala ngo nto banda no le solo ata to banda le solo ata batali après donc bon le cas de uchoyemba c'est que to banda no na le solo ouais bon première production en public où sali que tu vas découvrir frère Eric na Mike Flore la célébration Pâques 2017 organisée par le pasteur Henri Papa. Mike Flore a l'équipe invité na kenda ko accompagner azoyemba jour wana tomitunaka ke amataka ngomba nini pour que akomisa bato na dimension wana donc c'était terrible, c'était fort. Nous avons en distance, nous avons 2% de na podium, bazalaka na ngajua na ba se rappeler abando ganga na komo ganga molimo ezwa kinga na komo ganga na longo liveste donc na yo kabilo comme susu. Ba no ça qui fanatisme. Tete. Ce qui na sala qui fanatisme peut-être mbele ndenge na bina kawana par sentiment. Mais nga na bina par sentiment. OK, on va nous pousser na. Nabando pusana ti na kokite na matina podium. Na matina podium veste ke na loketo. Na batiki la ko espace au mata facilement. Ah oui. Yesu amutwa bibangu bena manga bajansolu wanyi wanga similombo mulum tuluka wenda mananga nanga samyo akabamba chusa babula baba magenga jova tuli bakwenda na bweni jova yepo wani we ibila yimune na wakwetu yepo wani ibila ikedi kapangidu yepo wani na bana bani yepo wani Yesu bachena muchibanda banda yepo wani ndami na mwena kwani papa yepo wani babula baba magenga Yesu tuluka wenda mananga nanga tuliba kwende na bwendi shefu wakwimla bwacha bwile Yesu mwena bantu ne kutumbi fumu wa kutumbi bwani dere mangama dere mangama dere come on Sengaza quitté allez la matiwana pe to bini penza to komisi nzambe ndenge sengelaki ndepe batu msusu ba découvrir à partir à wana ndeye ko pesa que presque ba production azana ngo soki naza présent vraiment tant ngonge kota tant we bokita ki alobena on etinene frère Rick. Ah bon tant to kitaki to bandai ko sala ki autocritique bisomoko. En tout cas, tu d'abord Nzambe pour Nzamba mitali na musala to salaki et pambola ki libota na Nzambe après ça ngaka merci.
atuna koto daso tena kuna te atuninga te parce que je suis son ami non akotuna ngate ki pourquoi oyako matana podium oyaki ndenge ni te peut pas faire ça. Merci. Lorsque tu as le parcours il y a frère Mike, qu'est-ce qu'il y a à apprendre et qu'est-ce qu'il n'a pas à apprendre? Pour être franc, oh yo mona que ça je peux prendre mais ça je ne peux pas. On a encore eu koloba ya kozwa na sepelaka na humilité na ye. Frère Mike sans humilité. C'est un homme très humble. Trop même. Des fois na yebisa keke moi charisme pe foueza. Azara na ngote. Mike Flore a un charisme. Bon, c'est tout à fait normal parce que vous avez tout naï. Té. Tant que vous avez un bureau na yepenza quoi. Ngana bureau na na minute yo mutozo si me chargé de presse c'est moi. Mais tant que vous avez des fois na yebisa que moi charisme ezala. Eza par rapport na ba production musuto kendara boye. Omoni ayeba na mutu te. Mais le quoi ya yebi ke mutu nyonso ayebi Mike Flore. Donc azalaka bien na mutu nyonso akuta na ye parce que yebite. Ya on a zolo beke e mon ebise ke moi charisme. Mais arana ngote eza eloko eza epa na yete. Ça tu peux prendre quoi encore? Oui. L'homme suna ko zoa epa na ye eza bolingo ya Nzambe. Il aime beaucoup son Dieu. Alingi Nzambe mingi, il est dispo pour nous saluer Nzambe à tout moment. Mike Flore des fois quand on a la production mususu ba bengi ete ayoki ka mululu eza et pas pasteur tel conscientiser ba mission boya to ken déplacement to sali Nzambe même ça mon comme boy to beti pe to sisika ba lo bien amen après pasteur bon papa biso to ke na pasteur yemo kwatika li aza étonné Mike Flore une église to bengi ete transport pe ta 5 pe lo te ya lo bien kende na ye et le quoi ne marque nga makasi. C'est que tu ne peux pas prendre. C'est que je ne peux pas prendre. Bah tu vois talo ba mona penza que aux fanatiques to fanatique te ya ouais ouais bana. C'est que je ne peux pas prendre. Quand il se fâche. OK. Soka siliki ayoka ananu sute. C'est qu'il y a un soute faux boutique aye quoi boutique aye ti tango ozonga ye moko wana ndesko. Merci pour la vérité au tu copé sabiso et ça vraiment très très profond. Frère Eric, est-ce que au sala qui prière moko tous les deux Mike bazala kara bato yo ozana bango zinga avec le frère Mike Kalambai? Oui, avec le frère Mike Kalambai. Je me rappelle, c'est la première personne où Yonga n'a figuré dans le clip naïe. C'était en 2008, si je ne me trompe pas. L'album il y a un jour. Dans Zembo il y a Mouelamagne. Mouelamagne de frère Mike Kalambai. Mouelamagne c'est quoi? Mouelamagne, c'est la chanson. Zemboni. Titre la chanson. Oui. Mouelamagne. Mom-ken. Mouelamagne wa isalela. Jirabuge tujite kumena na shabani walume mabusoko gale numuji shimba. OK. C'était ça. Sérieux ana nakendaki na intégré chez Kina Music. Bon, na yeba iteke na kende ba uchanga na Grand Cœur. Quand bien même nazaki déjà dans le groupe nanga mais nanga intégré pour naza quand même na background, c'était ça ma vision. Tant on a commis ba ko changa na Grand Cœur. Un jour je me rappelle tous à un concert moko boye t'invité un peu pasteur Moïse Mbié na 11e rue na moni ba benga pas Mike to que ça la clip na Ipen. Kendapé, tout ça, le clip, je me souviens, pour la première fois, mon angana zobina. Na kata clip, on a sauté le clip, on a bien. Bah, on bâtit avec Obina, on a deux bina. Bah, kata ni na useka na clip, on a. L'image, on est tika pe bongo, clip, on est les candés, on a quoi. Donc, tout se familiariser penza, tout ça bien, ti lelo,
après naika kolongwa na ngai et pas na ndenge ya mabete ndenge penza normal na la caille penza bien semaine passée dans une église il m'a présenté vraiment le que ça c'est un fils pour moi, c'est un ami parce que à l'école na nzela ya shikina musique ba image belé avec na kati quoi. Donc c'est un peu ça, ce sont mes frères proches au nazara na bango tout le temps quoi. Les aka bango te nazara na ba musicien belé mais oh bazara pe moi proche bazara. Na moi tam ke ole kana frère Mike Kalambai. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre et qu'est-ce qu'il n'y a pas à apprendre? Non, ils ont juste tout le monde a la bango. Est-ce que c'est ça c'est que les mots à ma bombe mais mots à kuna. Bon. Tu vois, Kalambai aime d'abord l'excellence. On a dit panaé et puis c'est un bosseur infatigable. À l'embaraté, ce gars n'a pas sala musala à sala rangoti la dernière souffle. En tout cas, c'est quelque chose que j'aime chez lui. Alinga osala et logo neta mekata sala et logo nyoso mutema mubimba quoi. De logo nako zo panaye yango wana ona ko zo te. Aïe aïe aïe. Aïe. Au faire raisonner, c'est un gars belé. Mais le pas comme la raisonner, c'est yo. Aïe aïe aïe. T'es na banduluka, t'es na banduluka loko. Merci. Ko luka on mingi te po yo luka na ba luka raté comment. Mais lorsque vous regardez la caméra, vous fixez comment la caméra te mona kaka avenir à musique ya Congo. Vous appelez mutu ya l'association de musiciens ou au cabinet de Frère Patrice? Bon, Nazalaka, mais Nazalaka soute, Nakota Suba. Nazalaka soute, Nakota Suba. Bon, personnellement, Namona qui tantôt Sangana Namona est vraiment utilité. Pourquoi? Parce que artistes et musiciens on a nos babimité doit s'approcher vers Bagrand pour que Bagrand basunga bangopé va propulser quand même. Mais tant toujours que la réunion tu vois au moins soit vous contribuez il y a $10 par mois $10 vous contribuez ce qui li kambo izwami au moins batali kaka monto aza grand de so li kambo eza nde bake ba soutenir. Ce qui est dans nos bimate, à tous les cambo, au moins, soutien à un monde tout. Ça, c'est un. De deux, nous avons une réunion que la stratégie ni beaucoup que ça bateau bazana c'est pour que ba mataper. Ah, pour nous, comme au biso to comme le bota la boy, faut ça la boy, côté là, bimé là. Nous avons une ngaka que toya kana biso ko sangana on dit que lemba mo boy ya yo lia gâté. Ah donc en tout cas des places na mon lakaki papa te na la kayete mais il est le soto kutana zaka Eric yo. Mes salutations à papa Patrice Ngoyi Moussoko. Là ce sont nos papas nazo sepandi na pole na yo hein. D'ailleurs pour nous baba obalbama ya pembe te bon monito donc oblinga saleté tema océan toza basali na nzambe. Bible zoloba oui na yo zalaka oui. Na banda que loba ezoya et pas diable. Na banda ko loba par rapport ya kota la caméra ozota la ba monde musical est-ce que à venir dans le monde musical est-ce que musique à Congo il y a gospel et ça vraiment na venir tout essayer koufi tous aussi une stratégie pour se remettre. Est-ce que réputation en ça bien? Est-ce que étude ni nos sala na musique gospel? Ok, la musique na biso gospel congolaise. Tout ça vraiment na moins par rapport à papa moins descente quoi. Toi na moins descente par rapport à
misusu ba témoignage misusu ya batu misusu on va témoigner les bino to ouais on va témoigner pour na biso on peut bino peut bossa la bondima bon na éviter OK ça va tout kana cadre wana na éviter parce que ngana kangi mutute mais o batu ba olo ba karandenge zoyo kana zo mona réputation ba somba ngote ezana mutu mususu abongola ki mutema na nzembo certifié mais soka yoki lelo omoni mutu abongoni mutema na nzembo certifié azo mona certifié lo kwa Monsanto mais soka moni lelo certifié wana ba yeba yibiseke moni certifié wana ala muyibi mutu wana go pengo moni azongeli sumuki mutu na manoka nitsaza Monsanto tu vois ça ba témoignage ya ndenge wana ndezo lembisa kondima ya ba mususu crédibilité pe ezo kita quoi donc c'est un peu ça biloko nazo mona ezo bundi sa penza musique na biso musique na biso toza na avenir parce que toza na ba talent penza ya makasi ezali mais surtout na opesa conseil to batela kanzanga. Lorsque ozo mitia o mimo nous la génération ya banani génération na eza wapi mi place nous ko mi koti so mitia mi on se positionner wapi ngai na ministre na opesa sérieux bino mbugo lo batsingate bino mtugo mona ke naza wapi bon poto lo ba il faut perception non est-ce que il y a 5 musiciens au mona kake ba yaya hein o baza ba yaya baza ba ine ba banda ba bima au vraiment ba kota ka yo yo ba ki bango nyonso bien sûr mais 5 au mona ke vraiment kino lelo ba lâcheté parce que ba toujours mosala ngo 5 au mona ki ba grand o ba limwa na spectacle te ti lelo bazali bazo pesa ndenge yo moko ba ko bazo pesa voilà bato ya bayoki moye obimi kuna 5 non et puis na ba oyo ba bimi mikolo yo ozomona ki 5 non ki na ba o ba bimi ba master ba petit mais ba yependa na musala ngo ba opesa. OK na ko lobara vérité ezateke ifona lobara blog ya batu nyonso te yo pe océante donc bato ba grand le bina cité 5 grands au til le balonga na spectacle té ouais na ko tanga muto liboso eza président Patrice Ngoyi Musoko. Bien-aimés dans le Seigneur, tout est grâce. Dans toutes circonstances, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Le 13 octobre 2020, 7 ans, jour pour jour, les Nazariens Télévision, votre chaîne chrétienne sur YouTube, commémore son 7e anniversaire. Oh, alléluia, Bana Nzambe, shalom, 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 Nabini Nyonso, Bozola Nangai partout dans le monde. Le 13 octobre, les Nazariens, Ekokisi, 7 ans. Moi, na accolis vraiment le 13 octobre. C'est une grâce devant le Seigneur. 7 ans, ils allaient signer à perfection. Alors, 7 ans, ils ont facilité. Tu dis qu'il va combattre, ils allaient qui. Bamakambola qui belé peut que vous décourager battu mais qu'on commence 7 ans déjà quand même les âmes basali grâce ngana mona na mlikambo tela les anare c'est pourquoi na lelo na bika na kokole kate même si on a l'équipe pembeni yao même si on a kotala batu mais na bika wana les nazaré zawani fonda likawali na ba prédication na ba enseignement na ba exhortation na ba nzembo malamu ba cantique édification na ba méditation. Et voilà le 13 octobre de Bokissa, 7 ans. Alors par rapport, il y a manifestation to milulu wana to bongisi des journées, il y a prière, il y a action de grâce, il y a concert. Assis sur son trône. En fait, tout coupé ça dans bateau. Grand concert vous allez gratuit 2 jours seulement. Mais na kati concert wana mate ya pe kozala. Pour ko gagner ba amen. Concert munene oyo
Les Nazaréens ont produit Sœur Tiffany. Pour cette occasion, Yozala béni na chaîne O, na ba témoignage, na ba table 5, Ozala béni na biso ba prophète ya bishima. Alors binoba na Nzambe nyonso obo pambolama na mateya na ngai apôtre Amashia na sengi bino nyonso bo soutenir œuvre oyo ba obolanda biso. Je crois que pasteur Richard Elongina na no bomona ngoni pas les Nazaréens et bimisa na kati boyebinga pona grâce à les Nazaréens. Lokola les Nazaréens et produire bato ebele et bimisi bato ebele basali ebele ainsi de suite et sauver ba âme ebele. Pour moi na kozala boye que ozala ingrate ozala reconnaissant ya onto osenga na peuple ya Nzambe nyonso bozala na sima ya les Nazaréens bo soutenir les Nazaréens na nyonso Nzambe apesi yo ozotinda mbongo na yo ozotinda yango na pasa compte bancaire ozotinda yango na M-Pesa ozwa des occasions et sungayo bato ebele ba bongola ba mitema vraiment bo soutenir les chaînes oyo yango tozana besoin de sungi na yo ba numéro ya banque ezawana ba M-Pesa ba Orange Man. Alors na sengi na yo contribution na yo ekosunga to célébrer ensemble na servante de l'Éternel ba numéro yango nezoleka tinda action de grâce na yo tinda soutien na yo et vraiment ekosala malamu et nous avons besoin de contribution spirituelle, financière, matérielle afin que des grands problèmes réussir afin que tout le monde ait action de grâce. Na yo moto pesi mbongo na biso bato to côté atoza ka musala moko vraiment to sengi ndeko sunga les Nazaréens livre souvenir comme et comme ma kozala mingi malamu tala canal ya bien ya ko soutenir afin que Nzambe afuta yo Nzambe a récompenser yo surtout Nzambe s'intéresse à mingi na bato ba contribuer ka pona sali ya ba âme comme chaîne ya munene oyo maison mère les Nazaréens. Soko za na besoin au participer na mbongo na yo okobenga na ba numéro oza affiché wana et oza malamu po ba recevoir mbongo na yo. Soki osali yango Nzambe na lola akopambola yo pe akopambola na bana na yo na bakoko na yo. Numéro yango wana ya banque banda déjà kotinda nde nazolo ba botinda M-Pesa tinda Nzambe ya bishima Nzamba prophète Ézéchiel apambola yo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Tilela longa speak mal banda papa wana album erataka te tilelo amituna rake côté nini ya salela la prière ango pour que pardon frère Eric Zela ayena musicien azawana c'est un guitariste hein? Voilà là otangi osali mo eloko nae pour papa Patrice pa Olanda biso hein tant otangi musicien sala pe mo eloko ne ego sala pe musicien na bien. Voilà, Nzambe pas au lokumu. Et mon appel que yo c'est Eric. Frère Eric ozo c'est ya. Na ko ngane sinzemuni. Bokani sangata. Bokana. Jésus. Je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Je vais chanter comme Jésus. Oui, mon Seigneur. Je vais vivre comme Jésus. Là, c'est papa Patrice, deuxième. Donc, frère Patrice, banda. Ti le lo échouate. A toujours na scène. Banda tozalaka ti le lo tozokeka zakaka. Soka bimisika ezwa. Tozana bana mkena tolo. Voilà, à part hier. Chapeau papa, Simbara esiko Simba wanaka. À part hier, le pasteur Mike Kalambai. En tout cas, banda. Ouais. Tilelo. Aza. T'es Aza. Normal quoi. T'es Azali. Normal. Dans le bien Azali. Voilà, je salue le pasteur Mike Kalambai. Voilà. Ok. Nayebi Ozali Kolo. Elikaya basantu nyonso motema epona seyo yokolo ya bomoi nanga. Voilà ça. Troisième nom. Mama Laure. Banda. Mama Laure Mbongo. Je vous salue en passant. Oui, je salue Mama Laure. Amalo Mbongo Toto yoka Maya miso na ngai
ekomima ya komela katikati na esobe yobongo lipasi na ngai kolela oyo ya ngai ekomi lelo koseka oyo nazangaki lobi lelo oyo ekomi ya ngai. Merci beaucoup. Là c'est maman dans Banda. Ali moi na spectacle Azawan. Vraiment le sambo. Za maman moko bien quoi. Oh pourquoi t'as une prière? Pour le baka maman bozani na mangengenge na ndaku na salle de retraite. Ba na ndaku na na kenda souvent. Ah voilà, yo zotanga bakomba bato yo kenda na ndaku na bango tonde. Te Pour yo le bon. Te pour la moni bande ko nanga kati na nkolo nakoki nazana ba msuna otanga wa te mais nakenda ka pa ba. Ça va tokomi dans la 4e non? 4e Franck Moulaja. Franck Moulaja code d'adoration pour Ti le loza. Ça quoi. Papa Franck Ti le loza. Azali. Shalom shalom papa Franck voilà nzembo moko. Re. Matondo na yo kolo pona bolamu wayo ofungoli bikuke bayo opesi biso jela yako kotana imana yo kosimba motema na yo nani azalo kolayo nani akusunga kolayo miseto wami ikolo okotatola monene na yo kombo na yo nzambe seko na seko yoko mama. Merci vraiment Papa Franck. Déjà emporté. Non, ils ont Nzembo. Oui, ben Gaza. Banda, depuis les années là. Tu es là, limouté. Ouais, bon, ça va. Tu es 5e, non? Bon, 5e, non. Liste, frère Eric a bimsingate, hein? Les frères Eric. 5e, non. On a 5. Donc, si on va payer 20, on a 5. 5 ans, c'est que ça va open bazali. Donc, 5e, non? Voilà, c'est long hier. Na 5, on a kaba au bazar 5, c'est long hier. C'est long gâté quoi. 5e, c'est Mike Flore. Papa Mike Flore, salutations. Ah, Jésus. Il y a fait Mike Flore au continent, on dirait. Il y a fait Mike qui n'est qu'au Tissakai. Ah, non. On m'a même attendu le guitariste a remarqué. Bon, en tout cas, Kati Kangana et Bisso Makam. Parce que c'est aussi ma chanson préférée. Pour l'embaracher. Tikanga na ebiso maloba omotema na ngai elati mpona kokumisa yo Shiloe soko na bandi kokoma bakasa nyonso mokili ekosila nkolo posali ezebele Shiloe Yawe ngai nayemba yo ndenge nini o Yesu ngai nakumisa yo ndenge nini okolo baba namunaka niwe Voilà donc rapidement 5 noms. Il y a pas au monde qui baillé. Vraiment tu sens que baillé. Baillé peut-être. Il y a Mikolo. Il y a Mikolo, je Michel Bakenda.
pour Michel Bakenda za mikolo karaté pour 2014 Michel mikolo et Michel Bakenda Paul Bakenda frère Michel frère Paul Bakenda frère Paul Bakenda et Fiston Boui FM Fiston Boui c'est un bon chanteur et puis na ba mélodie qui toko banzembo bien quoi Rossini Kaiba mon ami qui encore Nelson Kika. Voilà, merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse. Tozana pasteur na biso auta ekobala. Lord Lombo. Ah oui. Pasteur Lord Lombo oyo abali na impression na yo izanini. Aussi notre bien-aimé Billy oyo à sa exception. En tout cas, mes félicitations au pasteur Lord Lombo et puis à mon frère Billy Bilomba. Et vraiment, du engagement quoi. Quand on a mariage est rendu à mon tour responsable quoi. Donc, la CPLI a mis les bien. Vous allez en moi si vous en accompagnez. Triste na yo quoi. Vous accompagner na nyonso. Je peux dire ça. Merci beaucoup papa Nangai. Tuyena na makambo na yo na bita sko na makambo na yo. To bita na yo combien d'albums? Pour bon. Moi papa moi binaka. Album Moko, je peux dire ça, Moko. Oui, depuis 2012. Dans un studio, tu as presque dans Souka pour un deuxième album. Donc, jusque-là, c'est ça. Et si le Vandi nous comme nos danseurs? Non, non, bon. Ils ont une potentialité, ils ont donc, je n'ai négligé mon côté, na katina yangonyo soana. Je n'ai négligé mon côté, na tikité que na komika danseur, donc. Naïba secret ya mabina nde na bine la Nzambe. Oyokola ko bina wapi? Te wana penza nayekola te. Wana eza ine. Na botama na mabina. Donc nganzo to mobimbeza mabina ko. Mouvement na nyonso na sala ya ra mabina. OK. Donc la tikité pour na comme danseur mais na do sala nyonso à la fois. Oyo pesa kinanu que on a mon kinanu que nako propulser yango nanu les danse parce que yango avec facilité je peux avec facilité sans soutien et okende mais mongongo epo et comme la montagne aux États-Unis par exemple il faut que ta studio il faut payer de l'argent il faut faire un bon clip il faut faire la promotion pour atteindre la personne. Mais à la danse, je suis par exemple invité chez Mike Kalambaye pour participer dans le clip Naye. Par exemple, nous avons participé dans le clip Naye à Chintu et au Bimakalaminguité. Donc, au moins que na sali dépense té, na sali l'hôtel. Invité mon frère, tu peux venir. OK, sans problème, ils ont ça dans Zambénaké, tout comme ici Nzambé Longo. Mike Flore de même, ce que dans le tournage à clip. Je participe dans ce qui est à Bangote. Ce qui est bandeko na biso mususu ba CPLI. Ce qui certifie pas en pour ça. Ah oui, je suis là, je suis disponible pour l'œuvre de Dieu. Je suis disponible, totalement disponible. Attends, toi na libanda mboka na pour ça que ngana participer na clip na je viens. Moyenne combien? C'est Stéphanie. Moyenne combien? Mais qu'il ne sait pas quel bassin bazana ba tarif tant ya ko benga wana nga moto so na iko ah oui dans tarif on va quand tambo solo là te na lobi tarif te na lobi tant ye mo ga benga nga wana to solo là c'est gratuité hein na ebité certifié na ebité to bete na nzambe ba bandako voilà frère Eric mais batwaza ko luka vraiment numéro na yo ouais. Na ba danse aux bina aux sala
bana poussana est-ce que l'événement exacté à mon église comment vous faites est-ce que l'événement exacté oui toza na kati ya organiser concert eza le 3 octobre oyo un samedi 2020 à partir de 15h eza na Lemba na église na biso na Lemba diagonale na Galerie Gotanzambi avenue Karonge juste na coin dimanche vers terminus dimanche 3 et samedi 3 octobre donc tozalawana je pense affiche ezana bo mona yango quoi de tous organiser manifestation batu bana posa ya koya baya vraiment ebele bana posa soutenir biso partout ba soutenir biso sur le numéro de téléphone je peux donner le numéro nanga ya téléphone eza plus 243 9 98 10 23 29. Frère Boyenaye Kombonani, bonjour mon bien-aimé. Bonjour. S'il vous plaît, la sur le micro nanga. Oui, bonne santé. Oui, ça va, santé c'est bon, Dieu fait grâce. Simba, pardon. Alors, bonne santé. Oui, santé ça va. Tout ça, vous travaillez la frère Eric? Oui, Eric, c'est mon frère à moi, ma famille, c'est un ami. Okay. Oui, tout le temps je suis avec lui et puis Nasido Nanga, ça y a un arrangement. Ah, ça l'arrangement? Très bien, pour Nanga. Surtout Banzem Nanga. Banzem Nanga, oui, je chante. Ça va, les collègues, il y a des invité parce que les lots, vous avez pas payé qui ont un honneur. Qu'est-ce que aussi bien la musique? L'eau ne sait pas la musique. Bon, musique, na sepela nango premièrement la douceur, le texte. Il est vraiment doux, le texte il chante la parole de Dieu. Voilà, c'est ça que j'aime dans la musique surtout mingi. Le texte koyemba. Voilà. Merci. Toko sepela na vitesse que vous posez la son morceau ya nzembo ya Paperic yemoko aimba. Yemoko aimba. Ok, nabete le ben ngamona beta. Il est pas un guitariste non? Ngamona beta c'est mien. Kasa soto poussé nga pe na repoussé na butimbu motalisi nga na miso ya bato nakolakisa nakobomba te donc ya zali nzete yoza likasa nga naza etape yaza nzete etape yaza mosisa yoza likasa soki ya poussé nga pe kuna repoussé. Waouh, c'est très profond. Merci. Pousser, repousser, voilà. Papa qui te comme la souka. Pour aller là, on a vu que ça souka te au leka. Mais au gros leka bon te sans que tout le monde a makini madawidi en live. Vraiment, on s'est pas na téléma. Na ndiko na biso to téléma. Déjà, Papa Eric, il bana souka zani ne pour tika penzo bien. OK, le bananga souka pour na lelo.
Nazopesa d'abord Maman Tiffany, merci beaucoup. Merci. Les Nazariens, bon s'abonner belé quoi. Merci beaucoup pour l'invitation. Na bande konyo bisonyo so baza na mboka pe libanda ya mboka baluka ko contacter biso parfois bazaki na contact na biso te na utako pesa numéro na nga ya téléphone na lobaki plus 243 998 10 23 29 soko luki YouTube na nga ezali Eric Phoenix Chamala TV, de même que page Facebook Eric Phoenix Chamala. Donc, on a pesi bino bambote belé, on a pesi Mike Flore Moulumba mbote belé, on a pesi pasteur Mike Kalambayi mbote et Sikazali Sami, on a pesi colonne de feu Mbimba mbote et belé, Nzambe apambola bino quoi. Colonne de feu za groupe comment au Kamba déjà? Ouais, za groupe. Le nouveau président. T'es ngana za vice-président. Président Eza Papa Kaba Samuel. Merci beaucoup. Toti Kelio, na pesi bino pembote pendant que notre bien-aimé a okumisa Nzambe na danse, a okumisa Nzambe na danse, Nzamba pambola bino. Voilà. Merci. Ah bon, ils ont ça là. Mais combien de loquettes ça va basi puis nzambe babina ke boité ba muso ba bala banda ko.
Bon, tomber dans la micro. Tomber dans la micro. Certes, Tiffany. Est-ce que vous avez vu ça, Jar et Amabino David Abinaki? Oui, ça l'est que moi, Sinaye, alors que mon conzu mobimba. Abo bina boité. Ok. David a attaqué à sac. Donc, il a danse traditionnelle, mais pas bien l'ensemble pour archer zongi. N'est-ce pas bini, frère Eric? Au moins, bini bien. Sans arrière-pensée. Nous autres, on a un mobimba. Les aponanza. Bon. Il y a une partie, on a robiné l'ensemble, et il y a une partie, on a robiné l'ensemble. Il y a un robinanga. Yves Bolo Faderi à la caméra, Alain Kiakala, que le Seigneur vous bénisse. Maman Betty Kokelea, Papa Guy, Maman Lauriane depuis l'Afrique du Sud. Maman Foura, I love you so much, God bless you. Maman Made, my mommy, God bless you. Bandegone Subalandi Biso, Maman Marie-Claire Karawa, I love you. Nanyo Mingi. Nathalie Moussibou, Maman Générale. Lusa comme on dit. Ciao. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata pena katikata saga fufu. Oui. Alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça la boy. Moi il n'a pas un bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Nazareta c'est du sérieux. Oh. Maman comment des bon donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto. Biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna. Biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tuzawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah non, 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 non. Nazareta vous avez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingom. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke doluka kisi na osala nini? O simba. Biso tozo yenda. Ayo kelinga mawa. Na banda kona
Nakoki